toujours vivre le bien TV bilile le kamalo bana ebele TV toujours en avant. DMTV Mbote Nabino, tous en esengo ya koyeba ke boze bedo boza kolanda chaîne YouTube Nabino. DMTV boyebi yango eza chaîne oyo et memela noité mais zalibe ko analyser ba sujet d'actualité pe ba faits sociaux to ba réalité o tozali ko vivre toza komona na mboka na biso nyonso to wana poto ba na ko contribuer na changement ya mentalité po esengeli na biso pe ko bongisa. Lelo tozo mema bino na sujet moko ezali kolakisa bino ba réalité nde tozo vivre na Kinshasa surtout en République démocratique du Congo, mais avant boyebi que tozo habitude ya ko rappeler na biso surtout donc bino tout comme biso par rapport na etali maladie ya coronavirus que to lembate sengeli na biso to continuer komi batela pour so komi batela ndo ko zo maladie wana te po prévention ezali seul moyen efficace to za nango ya komi batela contre maladie wana ya coronavirus to yeba donc respecter ba mesures barrières ndenge ba kondi ba lobaki na biso pe bato bazali ko kumbela équipe ya riposte contre maladie wana ba lobaki na biso. Alors sujet à lelo eloko yo ya tirer mon attention na biso ezali insalubrité ndenge komi banaliser awa na ville province ya Kinshasa. Je crois que insalubrité banalisée na Kinshasa, je crois ezali première ville na République démocratique mobimba où peine insalubrité za banalisée. Je crois que même bateau ba utaka intérieur mentalité na bango ya ko banaliser bosoto ezali loi ya bisoté po na ndimite ke Kinshasa iko leka ville mususu ata na République démocratique du Congo. Pour trop c'est trop niveau to banaliser salité et commis vraiment Kobangi, ça je crois que le danger ce n'est pas que le coronavirus, danger zalipe insalubrité ou wana tokoma ko vivre nango lokola penza tobalana na yango ezali vraiment mawa. Bien sûr to ipsaki na bino que DMTV chaîne YouTube na bino et ko memela bino pe ba réalité ko laksa bino ba réalité pe ba vice caché ou même o normal, toujours mon qui comment normal alors qu'il y a normalité biso to mona na biso ngo ça normal yango na to lobaki ke to memela bino yango toujours lobela bino sujet par rapport à insalubrité donc bosoto et comment nango normal na mboko Kinshasa voire même na commune ya Gombe ezali commune miroir ou commune Kalantoka ezala ki na tango neti ya ba belge pomo na noir na commune wana o ba ko benga Kalina la ki problème mais lelo insalubrité même nzinga ya gouvernorat ezali pasi mingi toujours ça là moi réflexion oyo pona nini toza ko lobela sujet oyo pona nini po esengeli na biso soki makambo ezali malamu esika ko beta maboko to beta maboko soki pe esika ko reprocher ali to reprocher esika ya ko wolola ezali to wolola pe esika ya ko yembela mutu na ndenga bien ezali to yembeli esika pe ya ko yembela ye na ndenge ya mabe po bongo na to yembela ye. Dernièrement to sala ki bino pe sujet par rapport à la province ya Lualo abesika wapi to sepela ki na ba travaux ndenge ala ko sala matomona ki gouverneur Moyege azala ko sala makambu bien ngongana to beti maboko tangu yepa ye kolobaki awa marche ko zalate to uaki yepe donc to wolola ki payer parce que to lobi yo ko kangape démocratie ko bongisa mboka na elingi kolobate ko interdire bato ba s'exprimer parce que to zalaka d'accord na nyonso te Jésus kutu babwa kisaye bapona barabas yo ko ipe ko imposer batute donc esika ya ko beta maboko ya li to beta maboko esika ya ko telemela pe mutu ya li faut telemela esika pe ya ko telemela na peuple e moko faut telemela pour faut changer mentalité na biso zo contribuer pe na makambo tozolobela lelo bokomona yango aussi bien bato bazo gérer biso baza na part responsabilité aussi bien biso moko pe tozali pe na part ya responsabilité na makambo oyo et donc pona ko bongisa boyebi esengeli peut-être kozala kaka
na ba diplôme ya minene te. Parfois il suffit seulement d'avoir un peu de volonté au moment que makampe ko kende liboso ko changer. Toujours proposer bino sko bolanda reportage au biso to sala ki au DMTV sali par rapport ya insalubrité banalisée awa na Kinshasa et bongo to zonga sima. Je rappelle que bozolanda DMTV soko zana na abonné te cliquer au comme abonné ko bosana te petite cloche ya notification zo bima juste à côté, cliquer pe wana et ko permettre na yo zanga rater soki to tie sujet moko en ligne, vidéo en ligne, to pe analyse moko en ligne. Suivons cet élément, nous revenons tout de suite après. Au Kinshasa la belle. On Kinshasa la belle. Les soins nous va lamba café. Quand les tomés bande balandi à DMTV. Kinshasa est la réalité. Les soins nous on les a maï. À ton première maillot les canalisé wana. Première wana ya pont chinois salaki mais na biso na sapo wana soto zoomé. Tout bien. Voilà tout no mona na ba kopal. Kopal na kopal. Kopal na kopal. Kuna kuti momo yango ekule. Ba fulu. Wana ngambo wana kuna so grand fou. Kande to mo. Chassa na centre-ville. En tout cas. Donc voilà. Poubelle des poubelles, donc il faut supporter, il faut assumer. C'est comme ça qu'on assume. Mboti kolanda wana reportage au tosali ezali kotalisa na bino lolenge nini ville ya Kinshasa ezali vraiment mais wana nyonso ezali conséquence pour komona vraiment ezali mawa ville mobimba ya Kinshasa. Il n'y a pas de poubelle publique ndenge tomonaka na ba pays sérieux, donc ezate donc eza même pas na projet ya ba autorité komona ki bourgmestre komona ki Jantiningo Bilatanga comme gouverneur aye apesi na ma ba bourgmestre moi $10,000 moko soi-disant basala kin bopeto après plus rien, lancement même salama devant chef de l'État, mais après vraiment pour plus rien. Et tout ce que l'autorité savent faire, c'est venir démolir Kobuka, bandako ya ba paisible citoyen oyo bazuma mbongo na ba on a pas si ba décider ba koka kotonga moi quelque chose wana ba rosala ngo très rapidement. Normalement, dans chaque rue, il faudrait au moins plusieurs poubelles et un service de ramassage au minimum 2 fois par semaine, parce que ezaka parfois kokamwa ko mona tam susu batie neti poubelle, tout le monde qui n'a pas de poubelle publique, parfois même devant neti ba poste wana, mais service de ramassage mfouilou mawato toujours ba pena que mawato au monde que même liboso ya poste wana, voire même nzinga ya gouvernorat na Gombe wana zomona que ba immondice saleté et c'est tonda nango bandi ko sopamana ka pembeni évidemment tant mutazo le kapé azo continuer ko boka ka wana bandi ko sala ngomba ya Kilimanjaro. Ezali vraiment mawa inconscience ezali na ba autorité na biso pesa na biso moko population ezali vraiment mawa. Kinshasa ezali sale pour la nini. Kinshasa ezali sale parce que service ya voirie ezate. Et lorsque nous parlons du service ya voirie, elingi koloba 1 ou 2 camions te nenge jantina zo la biso aki na moi soli 2 camions moko pour na kokombaka. Non, waneza ba aventure wana ozomeka ya biloko ali auto ozongo mekisa bato ezama auto. Il faut penza comme à l'époque dans les années 60 et 70 et même 80 ba camions ben de ramassage d'ordures nenge bomona na ba photo to illustrer wana, donc ezonga en circulation dans la ville de Kinshasa et ça va créer en plus emploi parce que toujours les lawa ba chômeur ba leke belé ba salibo or wane koki ko créer pe lisusu emploi et batou en payant une taxe mensuelle à taille ba 500 francs, donc bongo pe belé te pour batou ba murmurer te parce que boyebi ke tant batou ba évacuer ka ba immondice na bango na nzela ya ba particulier to batou ya pousse ou ba lekaka na chaque avenue, les gens dépensent quand même un peu plus, donc sur taxe wana mensuelle les gens ngo montamo bo mutaro murmurer na été na tango ya ko futa yango donc ko murmurer muke
contrairement na soki azofuta mai alors que mai yango ebimaka nango pe kutu ata na robinet te azofuta courant alors que courant yango azwaka na ye pe yango te ata soki pe ye eyaka fomona faible. Et que dire na ba malade vélo tozali kozwa lelo yo ezali provoqué justement par insalubrité wana ça maladie lokola ba choléra ba fièvre typhoïde voire même mbasu parce que okomona rare omona mbasu wana kota na commune ya Gombe par exemple ou bien neti na ba Montfleury ska ba Mopao na ba Jibempiana bazalaka ou même ba Mindele bazui mbasu donc on préfère biso to comme on préférer ko croire qu'on dit que mbaso wana zaka spirituel o babokela ki mbaso basala kiboy alors que c'est une maladie et qui existe dont les causes sont connues aussi ba raison père ozoyango ezali connu donc biso to préférer to comme ça mbaso wana spirituel o babokela yango mutu mais comme par hasard certains de nos politiciens méprisables o to za kolela baza ko senga babakisela bango $2000 au lieu que bakata la passe ya peuple voilà kutu soki bolobi obokela bango mbasu bolukata ba volontaire ba obimata ba 10 millions mais ozomona ke bato abongo bazwana bango kaka ba mbasu wana te donc c'est dire que mbasu wana ezali nango maladie moko peut-être kaka dû na ba condition ya salubrité moko ezali kitoko te nde ezali kokwela pe bato donc Kinshasa ezali sale à cause vraiment il y a manque ya service un service sérieux il y a voirie. Donc c'était ça en fait la priorité parce que ba imondis wana pe eza ko contribuer na ba embouteillage parce que tout le monde a gagné na sayo tango poubelle wana public ezo tonde ezo déborder tout le monde ndenge et diminuer kinzela pe na tronçon wana ezaki vraiment ko créer maman na embouteillage ba policier au bazaka na coin à croisement sayo vous avez du mal ya ko silisa embouteillage wana donc eza ko envahir nzela na ndenge moko ya ko sakana te et donc il faut créer embouteillage bien entendu. Vous voyez que dans la ville locale à Paris ou bien même Naples en Italie, tout le monde qui peut tango ba travailleurs y avoir ba tombo kaka et que ba salaka grève. On voyait les mêmes immondices n'eng tout le monde na Kinshasa. Donc l'inko loba que lorsque ba immondices s'accumuler na ndako, muto lukaka ka moyen moko se débarrasser nango d'une façon ou d'une autre atteindre ba grande ville civilisée. C'est ce qui arrive tout le monde en Italie ba to ba sa ko bois kaka ba immondices les banda et tondaka na babalabala ti finalement l'état ya ki kozwa ba mesure en fait problématique ya ba immondice wana to évacuation nango ezaka likamo ko munene parce que en dehors ya komona mutu nde to mona ka mutu propre ba faut yeba ke mutu ala rappel na ba immondice na ye okende ko boaka na WC par exemple imaginez bovanda kana bozaka na WC te et kende bovandika na lupango wana bozo sala ka ba besoin les banda parce que ba besoin na obomba ngote masuba na nzongo enene nde to benga ngo za biloko garder na nzoto te fait bima et ça ba déchet pe ndenge ça mara na nzoto na biso notre corps d'ailleurs coûte bien organisé pour na kokangisa ba déchet pe pour na évacuation nango kita yo sikotango zo bima libanda oye basiko lolenge nini yo pe okogérer yango pour kati ya nzoto nenzambe déjà sala yango gérera ba déchet et sikoyo makezo leka ba nezo contribuer vessie et bombiti il faut bima ndenge moko pe même na nzongo enene oye bima kana ni wanu so bizongo enene nzongo muke masuba nzongo enene donc ezatango que ça kaka par exemple donc même nzoto zo gérer ba déchet malamu mais biso batu tango déchet bimisi ko biso nde batu parfois gestion nango za mabe et puis o biso moko to ça ko accumuler na bandako ba déchet ménager ba déchet ya biso kilikili to d'abord to gérer ngo mal pour to kabola kate biso to sangisaka plastique na ba biloko périssable fufu elalaki elamba mekutu ya konteba elali lisusu donc bo sangisi yango kana ba plastique il y a un problème sérieux na niveau ya ba autorité o esengeli ba koka ko gérer makambo wana un autre problème point mususu esengeli na biso ko aborder parce que total sagi na bino problème manque ya service moko sérieux ya voirie total sagi na bino mususu manque ya volonté ya ba autorité na biso par rapport ya problématique wana ya ba ko gérer on dit c'est insalubrité et puis les choses toujours zonga ce côté à peuple problème il y a changement il y a mentalité et sengeli na ba autorité aussi bien ba travailler déjà sur makambo etali gestion directe il y a ba insalubrité wana en achetant notamment neti ba camion ben peut-être ko décentraliser fait masolongo na niveau ba commune ba bougumès ba la capable ya ko
kozala na ba service ya voirie par commune et puis ba service à ramassage il faut ça la matomona par exemple na ba cas niveau ba jeune ba évacuer ba stabilité en cas niveau pour permettre na mai et circuler parce que ça a fait cause ya ba inondation mais comment on a une fois ba mabele on a ba bimisi ba bosote outi na cas niveau on a évacuation et se faire suivre te mabele on est bani kozonga na ngoli suskaka na kati ya cas niveau c'est ça le problème na mboka na biso problème mususu otolobi bon moni même na ba image to tia on ezali problème ya mentalité esengeli na biso ko changer population aza na kati ya transport asombi jus na ye en plastique avec bouteille en plastique na mai to en bouteille en plastique asisi comme la bonne na balabala aza kolekana na nzela comme na côté moko moi point ezali asisi comme la abwaki wana non rivière eza poubelle te mai ya kalamu mai ya makelele mai ya njili mai même tomoni wana na limité wana eza poubelle te eza décharge publique te tant ozoboaka bongo ba plastique wana etondi et bouché ezo permettre na mai eleka te mais mai webi mai bakanga yeta yo somona mai batie kraka botie na prison mai bakangaka ete mai soko kangele passage boya ko créer passage mususu et soki yo canaliser te po le kananzela o ya ye to nzelo nzamba salela ye o ya ko créer wana nde sika bo lelaka ba érosion nde sika bo zolela ba inondation banda ko bukani tout ça et yo zongela ka biso moko to comme ba victime nous avons un très sale comportement et sengé na biso ko changer ko boaka ka babiloko na nzela il suffit ka ko kendata na Rwanda wa Pamba na Gisenyi na frontière na Goma ba au monde kaki yo moko so mona kaki a mentalité zande mususu pourquoi changeons aussi un peu et sengope zali parce que même na mboka lokola Goma soko zali osomona que les gens ne se comportent pas lokola awa même na Lubumbashi les gens ne se comportent pas lokola awa na Kinshasa to lekisi na longoli mutute na bakisi mutute ngamoko naza kinois ngamoko na congolais donc nazoloba o tozo vivre to lekisi bosoto et comme na biso to komi bomoko na bosoto et sengeli to changer vraiment mentalité na biso makasi merci beaucoup to comme na soka liso na biso ce qui est intéressé bino so bo sepeli je pense que ça vie tozo vivre en réalité o toza ko vivre na Kinshasa na biso botike la biso like moko ça la peut bien s'il y a aussi des suggestions beaucoup ko tike la biso na commentaire topé un avis contraire au DMTV et en cliquant bien sûr sur le bouton s'abonner mais beaucoup monde a cloche mon notification ko bima vous cliquer pe wana et permettre bozanga le souté ko joa ba notification sur ma prochaine vidéo to mettre en ligne pour na bino to kutani prochainement mais boye ba que bosoto ebendaka maladie au coronavirus pezali et osenga na biso to zala na attitude moko responsable ba mesure d'hygiène to ba ko appliquer en justement mesure d'hygiène ningi ko ba ko éviter bosoto et donc to respecter ba mesure barrière ndé ba konti ba sengi prévention c'est le seul moyen efficace pour lutter contre maladie to kutani prochainement. Au revoir.